Papa Batolo, baba 4e étage, 2e étage, tout ça. Miguel, Akufaki, Ezaki, premier étage. Déjà, immeuble wana. Bakuta na mwasi pendant que J3 vendi déjà na France. Ok. Tant que J3 kuta ni na mwasi na Christelle. Christelle azalaki demandeur d'asile mineur. Maintenant bendi trop. Bato batindela ngai pour ba confirmer. Ba le ba que non te au sali mabe parce qu'il fallait pas. Babande ko démonter ba bende ba bandi na likolo et puis ba komi ntan ba komi na premier étage. Hier azalaki wana na premier étage wana zo démonter ba ma bende wana ba faire wana. Et puis moi wana tango betier des frères na biso asalaki crise à partir déjà à premier niveau. Après à quoi pour to avancer vraiment maël na biso. Pour il faut to réfléchir comme intellectuel. Pour lelo oyo ba te belé ba comme mona lokola ba zairwa nyoso to ba zoba non to vana na ba bande de l'école quand même. Chantier oyo bando sala ezaki chantier à 2 niveaux. Ezaki 2 niveaux ya pamba. Likolo nango et puis na rez-de-chaussée. Kobenda te po to na bitumbe belé amige. To na bitumbe belé. Na tambolara na passeport rouge. Vous avez un goût bien à la française. Papa. Les longs na tala batu mususu na ba TikTok, plupart les ba TikTok. Au moins na mutu mo aye na TikTok on peut ça ba conseil. Bino bolingo sala ba démarche té dis-moi frère, dis-moi. Na monétiser les Facebook. Moi si on a 4 ans. Ata moi na passeport ya Zaïre, ya Congo. On a 4 ans. À l'école de internet à Finganga. Ndeko na biso J3 entre guillemets a Koufi na Mukanda. Vous avez la preuve. Nana ba preuve. A Koufi na Mukanda pour. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désioniton et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate 2e mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Quitte appart, Pichu kitenge appartement. Kote kandako, mpe kolukele ndako akofutela to kosomba, ezeli mosala na ye. Na yango, kokene mosika te. Contactez biso na 07 58 64 31 46 ou na 07 51 43 21 26. Quitte appart, Pichu kitenge appartement. Yende kolo masolo pona kofutela toko somba kokoma propriétaire Pichu kitenge appartement ozali vraiment nécessaire. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa,
chez Maman Nicole Malonga. Yo yaka eza na poto nemoyebi te yaka tokiti na metro chateautia bakayau awa ozomona okimbondo olalalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka sobi na lula metro biso bataninga koloba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo kaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambola kaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola batampo ba mama, banduki ya ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokitisa mabumu. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalingi azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, mipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa non yo somona te oyo loka eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité Naturelle. Bonjour, bonsoir, mbote. Abandego tout bota labiso à Sénèque moment à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité Naturelle. Tout ça, bino, tu une analyse. Sur la Vérité analyse, tu es un analyste, journaliste, bandego tout, barabien, na mambo bonita d'analyse. Toujours analyser na ndeko nanga confrère nanga na marabo bonetali liwende kona biso J3 parce qu'il y a parmi bapandisango ou bakomaki sur place où etrenge ndeko na biso ça dit vraiment musala ou servir biso d'information journaliste ba chroniqueur ba youtubeur ou baza na Congo baza na Angola baza na Afrique pour tout analyser sur liwende ko J3 donc mutakende kuna ko image eza papa Lianza donc mon lobeli ya ba mama yini toujours me ko analyser sur la réalité pebele na mabebele to me ko soana vraiment mambo eza ebele tout c'est bino so na société na album na EP na concert na single wana pour sa promotion ko c'était contacter biso to travail na yo ndenge toujours travailler na ba artiste et musicien congolais bobo sanate Weranson le roi de la forêt mon compte ba nyama
azana mobangi na ndule le 18 octobre na kati ya Adidas Arena tosengi na bandeko no bazwa place te s'il vous plaît bozwa place pour na pesa force na musique congolaise avec les rois de la forêt Weranson mokonza banyama azaye moko te et puis Gims monsieur l'ambassadeur mwana mboka azana mobangi na ndule yazana mobangi te mibangi na bandule abeta le 19 na Paris la Défense Arena abeta le 20 na Paris la Défense Arena et puis abeta le 21 na Paris la Défense Arena mais le 19 na le 20 ils a sold out billet sili azana billet car le 21 na singa ba congolais nyonso ba blédard nyonso ba mourir bonne musique ba ono bazo occasion to opportunité te ya ko assister na concert ya son excellence monsieur l'ambassadeur Gims bo hésiter te bozwa place pour la date le 21 tokutana dans la fête avec Gims Warano. Nous allons les padres faire rigoler les 12 concerts VIP na Bruxelles na valeur à 250 €, billet VIP, billet normal à 50 €. Na singi na ba noble cité news bato news bazara noble. Na invité bino boya tokutana wana eza suka na soirée bana 20h 6h boya pine belé ba surprise belé avec les padres tous annulé tous en belé ba surprise belé bozwa place bandeko no bazwa place tengana ozana déjà donc bili bosmo habillé Bruxelles on arrive. Nous avons un grand-père Bozi dans la Suisse, le 12 dans la Suisse. Nous avons un retour à la Suisse pour la place pour le grand-père Bozi dans la Suisse. Donc, nous les années 12 dans la Suisse avec le grand-père Bozi. Junior Fata qui m'a mboka Salim Mont Blanc featuring avec Lucien Adebingo. Soukana Rumba. Na singa bandi retour à la biso en ce moment. Aux attentes qui na chaîne YouTube ya Junior Fatak Boka Rumba Salim Mont Blanc ayembi na grand prêtre Lucien Adebingo suka na rumba bo consommer ngo Mont Blanc avec mon mboka Junior Fataki suka na rumba de Fati Cyclone Blanchi Kibo kwa Joël papa na Sam et de loin ozali kado oyo nzambe apesa na mokili Sozara locataire c'est que na nokutana na natakaza te na natakaza te kama pango moins cher to sengi na bandi ko la biso di bande ya Congo mapango ya ngwana eza partout na mwanda partout ba référence tout na bambongo tu ya ngwana somba lupango bana kotonga malembe bayeba mobali soka tonginda mutambongo eza o atongi bandako mutambongo eza mituka te bilamba pete tonga pale s'il vous plaît so yo tongi te parce que olingi te mabele ya 1000 € eza mabele ya 1000 $ eza. Merci na bandeko tout pour cette opportunité. Merci na bandeko tout pour tali biso. Merci de vous béni bolanda biso en scène pour à travers notre chaîne YouTube sur la Vérité Studio. Papa Lianza, bonjour, bonsoir. Bonjour Rémi Guéniema et puis je profite directement de saluer toute femme congolaise. Bonjour à toutes et à tous. Merci à toute femme congolaise. Merci à toute maman congolaise. Vraiment, je suis content déjà et à cause de la plateau. Il y a solo la vérité, mon frère, mon confrère, mon ami Miguenyema. Merci. Pourquoi mon lobeli ba maman? Pourquoi Pona au lobeli ba maman? Mon lobeli ba maman Miguenyema, mon lobeli ba maman oyebi maman nde mutamema biso na mokili. Na communauté na biso, communauté congolaise, tozangaki mutu nini ko valoriser mwasi. Mutu nini kotalisa mwasi ba droit na ye mutu nini koki ko pekisa batu ba manquer mwasi respect mutu nini kozala kalobake omoni mwasi oyo zo manquer respect même si que il est ta femme mais même si elle est ta femme mais du coup aza mama oyo amemi biso na mokili un peu de respect et ezala mwa malamu respecter ye même si obima obotisa ebana mais soto kena ba angle mususu ye mutamema biso na mokili na contexte wana nyonso na tala yango na vanda j'ai bien réfléchi j'ai dit non je vais défendre quand même les femmes congolaises et surtout aujourd'hui na koma ko défendre basi nyonso ya mokili mobimba sauf que basi kaka ya Congo te mais basi tout quoi na ko défendre moi si ya Congo Brazzaville na ko défendre moi si ya Angola na ko défendre moi si femme française na ko défendre femme belge ou machin donc on peut défendre Mututu voilà aux autres défendre bango même si aux autres défendre pena ba oba na ba tort ou bien zakaka et surtout beaucoup plus na ba oba na ba raison nazo défendre tout en général même moi en tort
même si aza na tort na défendre ye mais après na opesa conseil donc na osala rôle oyo ke ezalaka ndeti mige ndenge oza boye so babeti ser no na ndako libanda baobeta ser na yo eza te ntango oyo okuta baobundisa ser na yo obandi okondane parce que ye moto asala ye mabe oyebi ke asali mabe moko oya nano tie na ope to oluki odéfendre ser na yo après ntango bokozala na ndako là siko tu peux dire que non ah ma sœur t'as pas bien fait au salibo il faut comme ça au éduquer en fait au lobby na que non ben erreur na yo ezalaki boye machin tu vois ce que je veux dire donc il faut au défendre non mutu liboso on comprend donc c'est ça rôle nga la salaka même mutaza na erreur moi si na ko défendre nanu après na ko yebise que te au salaki erreur oyo basala ngo boye te baretour ni ozwaka ntango odefanda bamama na biso bandeko na biso basi ya bacongolaise ozwaka mpe baretour ya bien par rapport ya badéfense na ndenge odefanda en gros nazwaka baretour ya bien nakene bafélicitation et puis na banzela bamama bakabelaka nga plus ke mibali bamama bakabelaka nga bayedaka nga so nakolakisa so telefone oyo natambolaka nango eza moko likita ya bamama basangana po bachanger nga telefone wana no déjà oyo eza côté eza positif côté négatif ezali ke nakutanaka na bambisika debele mibali bakomaka contre nga ya koluka komenanse nga na nzela parce que balobaka ke nga nde nakomisa basi bateti mpona baconseil napesaka bango nakomisaka bango bateti et tout voilà ose reproche nani par rapport à la réclamation banoko basala du coup je peux dire que nazala na eloko moko ti elobela nga par contre ya ndenge na défendre moi si ke naloba ke eloko moko boye eza koreproche nga ke non nasali boye mabe mais eza par contre ndenge bana mibali batalaka bamonaka kaka ke non ah pourquoi ya yo aopesa basi baconseil boye aotinda basi bakoma bateti aotinda mpo nga nalobaka tout le temps na baémission na nga to na balive nalobaka libala oyo eza soki omoni ezosimba te il faut tika yango okoforce te même si ke boza na bana il faut tika yango mobali oyo aza violent mobali oyo azobeta yo mobali surtout oyo afingaka yo na miso ya bato oyo azofinga otina baparent azofinga yo bagros mot aza mobali oyo aza ya avenir te mobali fo aza na balimite et surtout fo aza na minimum ya respect vers mwasi na ye parce que ntango otala mwasi na yo et surtout mwasi soki abandidi ya kobotela bana mige kokota mbeto ya maternité nde tomona basi na biso bakota mbeto ya maternité ezaka entre la vie ou la mort il faut avoir des respects na mwasi surtout so abotela bana mokomoko otindela ngai mwana na yo fota mwana kitoko olakisa nga mwana no mwana française et tout machin sepelaka mais est-ce que mwasi oyo abotela mwana wana je crois pas qu'un jour kotelema boye po manquer ba respect même si boza na relation malamu ou pas malamu te mais quand même oyebi ke mwasi wana le jour amataka mbeta hôpital azalaka entre la vie et la mort ntango bando beta boye migeniema même si tu te là mais ozalaki na douleur oyo ya bande kozala nango te douleur wana azalaki ye moko moto apartageaki yango donc azalaki lelo akufa to abika mais lelo oyo aza na bomo ya botelo bana c'est pour cela il faut avoir un peu de respect na mwasi oyo lelo oyo azolala na yo et surtout azolambela yo comme exemple nakoyebisa yo mige nde tobotami boye ntango tozalaka bana mikie baparent na biso bamama na biso mama na biso andosala nini mama andolambela biso fufu alambela biloko kolia aservi yo na mesa oyo sokoli maboko olie le même cas basi na biso andako balambelaka biso batieli biloko na mesa osokoli maboko olie mama na biso na ndako ntango andokola andosokola biso bilamba ekomi sali te asokoleli yo atandeli yo arepaseli yo oye olati le même service aussi basi na biso basala yango asokolo bilamba oye olati mama na biso na ndako azalaka soki amoni mwa défaut mwa eloko mwa avandi so abandi oconseille oyo kosala boye te moni so osali boye eza mabe oresir te omoni machin le même cas aussi basi na biso basala yango so amoni likambo moko emarché to mona avandi so papa kosala boye te pour dire que basi wana bamama na biso basi wana baza bamama na biso très bien oyebi ke osali analyse moko bien très bien analyse moko bien yango omoni des fois une chose à combattu parce que on ne peut pas comprendre la vision dans combien de filles combien de bassi
Koto ya maman nanga, je suis seul, je suis garçon unique, ne balobaka, obotami yo moko, na botamanga moko, kota mama. Mama liboso nanga aza na mwana te, na sima nanga aza na mwana te. Mais kote ya bo papa nanga, na botami na basi misato. Nga peka mwana liboso, mais na sima nanga, basi mubala nenga. Mwasi ala ninga, mwasi après mobala ya kolanda. Ok. Vous avez makila basi na kati rebela. Ouais. Ouais. C'est la raison pour laquelle oui pour tout na nini. Nga nakomi kokoma na poto. Nakomi na poto na 2018. Ah 2018. Ouais. Ok. Donc 2018, ça a 8 ans. Ouais. 8 ans non. Non, ça a 6 ans. Non, 2018. En 2018, ça a 7 ans. 7 ans. 7 ans. Ok, 8 ans. Machin, je m'excuse. Ça a 7 ans. Ok, 8 ans. Donc, misala ni osali na poto tango ekite le début ya poto. Tango na eki na poto, na salaki déjà premièrement tango na komaka na province ya Nancy. Na salué masa nanga ozolanda nga Succès Kasongo. Mufino à Paris. Ouais, Mufino à Paris, Succès Kasongo, artiste. Tango na komaka na Nancy, Succès Kasongo azaki mutu liboso na bengaka. À part ba master biso à théâtre mais yazaki. Nancy pemé na messe. Pemé na messe. Oui bien ouais. Côté à Lorraine kuna bango eza département Lorraine. Na komi wana tango na komana na benga Succès Kasongo, na bisi Succès Kasongo. Na bi Kasongo nga na galéré na palais. Faut na bosser. Succès epsing masa ba boulot ni na kokotsa yo, boulot ni na opesa yo ya zela na lukana ba boulot na benga bayana. Succès benga après ayo benga nga oya na zuli au boulot ya échafaudage. Na eba kutu na échafaudage te za kana ba accident ba biloko be na eba ngote. Epsing oya na zuli au boulot moko ya échafaudage. Ngabi échafaudage. Oh boye bando expliquer ngai na ngabi ya nga boulot na osala ngote ya boulot mo epesa ba hémorroïde. Nzaka ma clair na ye. Abinanga te ya epesa ba hémorroïde te ça dépend ngabi te ya. Boulot musume ba boulot ba échafaudage epesa hémorroïde. Parce ça coûte ko compter ke ba mataka likolo ba kitaka mais loko les a boulot maçonnerie pour nanga na mona epesa ba hémorroïde. Après wana bon nga moko après na oluka ba boulot musu après na osa la préparation des commandes après voilà ba boulot salika na saka boulot ka na salika ka préparation des commandes bon et l'autre embelio eza pona liwa ndiko na psatiki biso J3 que son âme repose en paix, courage na famille na bandi komnyosho na bana na ye na mwasi na ye na entourage na ba camarades na ye. Très bien. Bon tout le monde qui vraiment musalo sali okiti sur place félicitations déjà. Merci. Il y a un monté dans le festival, on a Congolo, on a partout dans le monde, on a découvrir place de faire ça à travers nayo. Vous avez une vitesse na rapidité au comment sur place. Ouais. Les voyages autant yo ka ki yango ça là qui on neni parce que nga na aurait nzoto Mali. Ouais. Toi na mona ndeko na biso J3 Kofi déjà une fois ya na studio nanga. La femme nae sauf que fali ba les mission tozara full na ba invité. Na ba invité ouais. Ba zo ko opportunité les caté. Malheureusement ba les kana faute na sur la vérité. Nous avons invité au Bazagi, le Bouchon, on peut recommander coincé. Ouais. Il fallait tout changer le programme et après, éviter les bassalaires en commencer. Mais, non, qui bien tes jours dans la monnaie. Ouais. Automatiquement, balamon a qui na page ou ba poster bilo na moi c'était. Mais remarquez que ça la vidéo dimanche, va poster un peu dimanche. Dimanche, ouais. Ou azobi ça moi c'était mais ceux qui ngana ndinyo kanga manga boy. Ouais. Moi c'est zonga ndako to zonga ndako bana dia basaka na bino bo batana bino jusqu'au cas zo coller comment nini lo songa na zate au vivre ndeni na bango. Ouais. Il y a un message codé pour nous. Ouais, il y a un message à souka. Et ça lenga souka na motema passe bon. Question na me repose un peu. Yo sangwana to comme que ça déjà sangwana nga nazaki surpris appel à liboso o nazwaki pona ko mutatu nanga aloba est-ce que c'est vrai ou c'est faux ezalaki grand maître choisi matata nabi kazolandanga vénérable grand maître choisi ouais vénérable grand maître choisi abenginga abinanga mais est-ce qu'ils est solo ou ezaka ande basalaka babilo na bango na mwasi na ye abando boye abando expliquer nga bino nga pe na éviter na kota na internet so na moni après na yo confirmer yo
tokati na grand maître choisi matata et puis na koti na ba internet nde na komona na moni Joël Choix publié na meko na temps na moni Joël Choix publié na bité na benga na Karine Mokonzi na bengi Karine Mokonzi maman na Arieta na tunie Karine abi non na habité je crois pas Karine kuta epsinga bi je crois pas na tiki Karine appelle na koti lisusu na ba page mususu pona ke tala on a ma ba publié. Ah, je me suis dit vraiment c'est que ça vrai. Quand on a zongi pour confirmer grand maître choisi, malamo koto na sous appel il y a madame Higuette HBL Luxury de Paris oyo Alex Rabiso Babilamba ya ba Nigeria oyo utaka Nigeria na 6 avenue Henri Barbis 93 000 na Bobini abenginga abinanga abi oh mais nazomona frère wana salaka ba vidéo ya comédie na mwasi na ye c'est comme si akufi ngabinga pe ndenge nazo mona yango donc Miguel je vais te dire un truc toza ba ime en fait ce que moni jeune lokola ndeko na biso oyo akufi J3 okondima yango facilement te et surtout que azaki mutu oyo to banomona tout le temps na internet na mwasi na ye baosala ba comédie baosekisa bato nazalaki vraiment étonné et puis nazwaki temps mpona kondima yango ke frère na biso aza te et puis ntango nayaki koconfirme yango maya miso etambolaki nga kotala ke jeune boye ake pourquoi ke avant boye esalaki nga pasi quoi esalaki opasi après réaction ya bacongolais sur liwa ya J3 nayebi te TikTok sur les plateformes ya bato bazanga mawa ouais là je sais pas parce que toi ba yime toi bato ninge kweli famille ya J3 ekwela pe famille na yo famille na nga famille na ye ouais nde kweli mwasi ya J3 ekwela pe basi ekwela pe baninga basi mosusu na mibali na bango ouais douleur wazoka a moto faut se fox to consoler bien sûr TikTok natali ba retour on va présenter mes condoléances na famille bazoya koseka mwasi ya J3 bazoya kochola J3 bazoya kochola o mwasi wana betere kibota o mwasi wana anyokolaka ye tomoni to tokomona natali na video ndeko mwasi mo place aza na te soki otala video nanga J3 aza na sida aza na nyongo mwa mbongo ebele yango ase suicide donc comment okoloba bon na moto esi akufi na TikTok kuna yo mutu osalaka kuna mingi oza na bacontenu ebele kuna na TikTok eza réseau nini wana réseau wana TikTok déjà de un je peux te dire il faut comprendre que TikTok lelo oyo tovandi trop na ba YouTube tovandi trop na ba Facebook lelo oyo TikTok azali nakolo baza réseau oyo aza puissant na spiritualité déjà non que non na domaine na spiritualité aza puissant na spiritualité c'est-à-dire aza puissant na spiritualité omoni ndenge omona ba YouTube ndenge omona ba Facebook ndenge omona ka tota ba Instagram etc mais lelo oyo TikTok a moto oyo to bon tokolo ba responsable à TikTok a moto oyo na niveau spiritualité à likolo so tali TikTok bandi bato bakufi combien moto osala live boye akwe akufi oyebi YouTube tant to bandaka yango toyebi ke YouTube po moto akota yango fo azala na bamega ebele azala vraiment la connexion mais TikTok omona yo ozala na mikila poto mais moto otala yo na bamboka ndeti na bavillage na biso kuna na babakongo moto otala yo bavillage ntango bavillage eza teke bagrande ville neti bamatadi baboma bamwanda te na bakati kuna moto otala yo me ana kati c'est possible en Afrique partout na ozo comprendre parce que longwa wana TikTok plateforme yango nde basaleli yango osala live ntango osala live eya na motu mosusu eza na magicien mosusu aza na likolo ya temple aotala yo mais aosala bamakambo na ye mbe aotala yo boso alobi atake yo directement na spiritualité atake yo directement donc eya makambo ebele TikTok wana TikTok soki osala contenu ndenge ngana tovandi boye toosola
ozana bato ebele te mais so fongoli ka migenema ofinga exemple migenema ofinga noko liandi bato bakota ebele wabike migenema ofinga na ozongi so siko diable alinga eloko eza kimia te diable alingaka toujours eloko eza mabe eloko ezopesa gloire ya nzambe te mais eloko ezomema mutu na bobungi yango ne diable alingaka c'est ça TikTok place mutu akata bilamba bato baozala ebele mais place mutu afongoli verset biblique bato baozala te ayebisi mutu botala Psaume 35 verset 1er bato baotala yango te mais so ayebisi bango omoni so olingo olala na mobali il faut tia kisi oyo okotisa ngo na nini na nini na nini bato baozala ebele so ayebisi mobali omoni mobali mpo olala mpo osangana na mwasi malamu mpo na baterme osangana na mwasi malamu fomela eloko boye omona bato ebele bakozala ozo comprendre pour rebondir tokende tozala trop te na makambo yango ya TikTok tozonga no na makambo ya liwa ya frère na biso J3 lelo oyo je peux dire beaucoup de Congolais oyo baye pona konsulter mwasi ya mowei et puis pona konsulter ye moko mowei est-ce que ba contenu na bango selon yo mabe ya ofinga mowei te ba contenu ya mowei na mwasi na ba contenu ya mowei na mwasi na ye eza ba contenu oyo faut ko féliciter bango non na idée o bazaki nango eza ba contenu oyo na communauté na biso tozangaki yango pour ndenge ba contenu bando sala wana ya ba contenu ba opesa bato conseil bando pesa bato conseil mbala moko koyeba ke non na libala fozala boye mobali okozalaka te oye okoti na ndako no minute moke te obimi oyo na ke vanda na baninga na ngai na terrain non faut attendre mwasi na yo c'est ça message bango ba c'est ça le message bango bando passer faut attendre mwasi na yo basi mibala poto ba stress balingi kaka ya koti moke azumo eloko ale vite fait akiti akena ba master aya koti akiparabana te aya koti ba compréhension na mwasi c'est ça message na bango ezaki clair ezaki ba contenu moko féliciter pour nanga mais lelo ndeni bazo critiquer couple pourquoi bazo critiquer bango pourquoi tango mona ndeko no mwasi congolaise parce que bato ba osala makambo na ba sénégalais te ngaki ba ko ba live na tayi ba batunde ba sala ba vidéo pour dénigrer pour critiquer famille vie privée na ye congolaise mba osala mona congolaise c'est no yo ozo muta maele azo critiquer eloko ya malamu oyo benyango malamu mais azo critiquer bango azo critiquer moto akufi azo pesa en fait azo lo makambo eza o ayebi moto tala makolo te parce que bato beli basala ba vidéo na TikTok baza ni na preuve bayebi ni vie ya moto pesa o vivre bayebi kutu réalité te bango bazwaka makambo surtout bazwika ozo analyser en fait bato basala ba contenu pour na ko juger mowei pe mwasi na ye il faut comprendre eloko moko mige mona TikTok bato ba comprendre soki comment je peux dire soki histoire moko yé na internet o ezali eza na actualité to bato bazoluka ba découvrir pourquoi salamaki boye pourquoi komaki boye pourquoi mutu muso comprendre eloko so na lobiango bato bakoya kotalanga akoya koloba ngo de manière que oyo epousse bato baya ebele koyoka ye akoya toujours na nini akoya toujours na mensonge akoya kokosa akoya kofinga akoya koloba n'importe quoi pour a gagner kaka visibilité pas que ko rendre compte que nde nazoloba makambo ya mutu et surtout na oloba makambo mowei na oloba makambo ya mutu oyo aza na bomoi te bato bayeba yango te yango eloko ezolekela biso na communauté na biso. Dis-moi, J3 na mwasi na eba ndosa ba contenu o ya théâtre ya opesa batu message. Maintenant aujourd'hui toza wapi? Batu bazoya kosala c'est comme si J3 azalaki na TikTok pona kofinga batu. Batu bakomi koya kofinga, batu bakomi koya koloba n'importe quoi. Batu misusu nengo lobi ndeko la biso mwasi, je sais pas si elle est où, azoloba J3 akufi na maladie, J3 azaki na banyongo. Nige, nani azangi nyongo? Nde tovanda na mikila po tona na zangi nyongo. Biso nyonso so na tout nyongo lobaki wana nyongo na banki. Peut-être pour na salisa studio na ngana defaki mbongo na banki. Nga peso otuninga na biso kina na mbongo na nyongo na banki to na nyongo boye to sanga nyongo te.
lelo yo ozo oye po osepelisa bato po bato bakote belé na vidéo na oto na live na yo obandi koloba n'importe quoi ozo bosana ke wana nzoto ya kibomoto nzoto eza eloko pamba moto oyo ozoloba pe azalaki bongo lokola yo azalaki na nzoto makasi azalaki pe kotambola koseka pe kolia na bato mais mokolo moko alongwe na ye na mokili. Est-ce que tu peux pas demander que non, est-ce que demain aussi, est-ce que ce sera moi ou... Est-ce que vous êtes prêt ou prête? Voilà. Et voilà, il faut demander ça. Est-ce que demain, ce serait moi ou Nagoza et Gozanani? Voilà. Mais bah tu vas oser parce que tout n'est pas là. Mais le nom de la communauté na biso, so ils montent kufi ba kuma luka ba so kaza kina mukanda. Est-ce que n'habite mukanda mote kundaka motu na poto na habite mais ko expliquer biso état que analyste est-ce que mukanda so ils montent kufi congolais ola luka a présenter na obandela ko présenter famille mes condoléances ko luka ko yeba ndeko kufi pona nini non azaki na mukanda te azalaki na mukanda te. Moi, si je suis 14 ans, je suis Mukandati. J3, j'ai une adresse dans la communauté. Bolingo nyonso oyo bandola ksa biso na TV, to na ba plateforme na TikTok. Donc to bengo trafic d'influence na en vraie vie bazaki na bolingo te parce que moi si acha J3 na adresse dans la côté, J3 kofi sans papier, avant na moi si 14 ans, moi 16 ans donc. Qu'est-ce que expliquer biso mangama Mukanda na poto? Avant d'expliquer au nom de ma mikanda, nazo linga na bimiselo komo batwa na habité caméraman na yo azongo makasi te pour so azongo makasi donc pour ça la moi pito parler. Déjà de 1 pour te répondre que J3 azalaki na adresse moroté na mwasi na ye c'est faux. C'est faux et archi faux. Mige déjà batu oyo balobela marama mikanda na ba internet balobela mikanda ba congolais onga na benga bango ba zaïrois nga benga ka ba zaïrois na benga ba congolais te omoni ba zaïrois oyo ba yaka tout le temps na marama mikanda ya ba oba ba faible et puis la majorité ba oba na ba faux ba mikanda na mboko bato ba na ba mikanda ba 2 ans ba 3 ans batambola na passeport ya ba zaïrois batambola na passeport congolais batambola na passeport ya blé soki ya vert. Oh lelo ambassade ya Congo ekangi esalaka lisu te mpo na nini eya na posa changer passeport ya Congo bato tout oyo baokende koluka passeport ya Congo na ambassade ya Congo na minute oyo bapesaka bango te mpo baozela lwa euta likolo epa mokonzi ya mboka sikoyo moto oyo aa na makambo vema ke no mso na passeport rouge mo batambolaka nango akoya na tante ya bandolo bamakambo ba mikanda nige mikanda c'est quoi? Mikanda c'est rien. Dans logique des choses, Mikanda ndenge mundela pesara mutu. C'est juste identité pour référencer mutu. Aibi ke oyo mige niema avant na place un tel, abotama jour un tel, aza na nationalité boye, ayaki na France na année boye, asalaka boye aza boye po eyeba na mutu, c'est simple identité. Pour référencer mutu. Mais aujourd'hui na bazaïrois bakomisi mukanda lokola spécial lokola mukanda na ebite na diamant kutu baomona ke mukanda leki na diamant na valeur na diamant oto eba ba grand prêtre msu bazo ba diamant moko be ba peya ba palais belé na ba Congo ba sala makama minene donc ça dit que na ba diamant na tu batutu bazwa eleka ba makama ba mikanda mutonga tout atola mikanda so kocho mona ana ena atambola na passeport ya bazaïrois na finga baninga bwana mikanda te wana mikanda te mige na mikili awa na France na mboko ngana otoza batu misu batutaka tolo na mukanda lobi azongi sans papier ya phénomène ya makambo belé atuti tolo afinga baninga nana papier yo sans papier lobi akoti préfecture baboyo renouveler azongi sans papier ba niate récépissé à 3 mois récépissé à 3 mois sili alali makambo elali avandi azongi sans papier. Mais Mouto ba fingaka sans papier. Alali lobi a koti préfecture a bimina 10 ans. Après c'est maman passeport rouge. Histoire est changée. Donc ça veut dire Mukanda yango te za fin du monde. Mukanda qu'est-ce que je peux dire? Mukanda ezali kamba sukate na bomo ya mutu. Mukanda ezali po lelo na oyoka batu msusu
Il y a des gens qui disent Mikanda et permettra muto sala mais mundele tanga pesa biso mukanda. Alors batena pesongo yoso okena no senga mukanda pona banda ko sala ba peso te. Ado yo senga mukanda ka po sala ba peso te. Soko zana droit te ba pesongo te. Mukanda mutazo ngo pona droit o ezo permettre que non loi et lobby boy ba pesa biso mukanda selon loi. Article intel et lobby boy. Muto yo ana droit na ye. Il faut ça na mukanda. Article intel et lobby boy. Le col aza para français ou azali ou ancienneté na territoire et tout ou promesse d'embauche, il faut azala azwa mukanda. Ezolo banini droit mute esengiti loi mute permettre ye. Mais alalika la mukite aketelma devant préfecture bo pesa mukanda ba pesa mukanda. Mais non. Eza loi nde mute ezo privilégier muto azwa. Le longa na tala batu mususu na ba TikTok plupart eza ba TikTok. Au moins, na TikTok, on peut se faire conseil. Bino bolingo sala ba démarche te. Dis-moi, frère. Dis-moi. Pour na ko sala démarche. Ezalande ni faut mutaya o lobango na internet qui na sa démarche. Hein, frère? Tant qu'il faut ça live. Faut ça live. Tant que ça démarche ya mukanda faut. Dis-moi. Parce que autant que ça démarche à mukanda, faut ça live. Oye sabatu ke na ke sala démarche à mukanda. Mais non. Mais non. Nani olinga vanda na mboko yo azana mukanda te nani mutute mais so tuni mutu muso ayebso ke asali ba démarche trop alembi na e simba na nte aseni atiki abike nzambe ngongo nzamba ko permettre peut-être occasion mo eko fungwama azupe mukanda na ye koya ko yebisa mutute ke non bino bo sala ba démarche te yango bozo mukanda te. Yo yebi combien ba démarche batu basali et puis boyo sabatu okene ko sala ba démarche dis-moi olamuki na tongo frojan okeka na nini na tu pars à la préfecture tu dis que non j'ai besoin de mukanda hein tu t'imagines que préfet moko boyo arola la kala muki apesio mukanda parce que yo ye libosa préfecture wana e esprit ya bazairwa mige batu belé bazo kufa pona comment je peux dire manque ya respect ya biso bazairwa vis-à-vis ya bandeko na biso likambo mikanda et puis mikambu ya kolobela mukanda ezaka na deux pays en Europe otuna nga pays ni na pays ni ezali France na Belgique les deux pays là o ba insistaka trop makama mikanda na communauté bazairwa sozi ba pays misu batala makama mikanda te ba betaka ngo pété ba lobela ngo pété ba Suisse, ba Angleterre, ba Allemagne, ba mboke belé ba kipakate ba États-Unis, ba Canada, ba beta masolo wana te. Omona jamais omona mutu moya ba mboko na tangi wana aya na internet ba ndolobela ba mama mikanda. C'est toujours nous autozalaka na France, na Belgique, ne to beta masolo ya mikanda. Parce que toza na esprit ba zairwa pe to na esprit ba complexe. Koza na mukanda eza fin du monde te. Po mutu azana mukanda ezate ke il faut poka ba démarche ne pas azana mukanda ezali par rapport ya ba article o elobi monsieur Kingani il a des droits d'avoir papier ou carte d'identité je peux dire après ce kei loi wana tango permettre so ka na préfecture ba opesai mais ce qui lui zo permettre te même abeti du tout na préfecture ba opesai non monsieur tu as pas de droits. Est-ce que ndeko na biso kufina mukanda ou pas? Ndeko na biso J3 entre guillemets akufi na mukanda. Ozana ba preuve. Na ba preuve. Akufi na mukanda pourquoi? Parce que ba congolais bi na kupena te. Est-ce que ndakufi na mukanda bo akelola? Akelola te? Ah bon, to éviter nzambe nde. Peut-être ako kepelola. Akufi na mukanda te. Azalaki sa papier. Papa, mige wane ba faible. Yobi kombele mbula nga bando finga nga na papete. Et puis bateau ba finga nga. Lelo nga na leki bango na mukanda. Bateau ba finga nga. Mwana mwasi moko ando finga nga azaso na Hollande. Atinela nga carte de séjour na ye. Na monétiser les Facebook. Moi mwasi wana ana 4 ans. Ata mwana passeport ya Zaïre ya Congo. Ana 4 ans. Aleka na ba internet ya finga nga. Mais ngai lelo oya finga na tambo na passeport rouge.
natambolaka na passeport mige kobenda te po toala bitumba ebele ya mige toala bitumba ebele natambolaka na passeport rouge. Posez un ngunda bien ya ba française. Papa, natambolaka na passeport rouge. Papa, ngunda français natambola na passeport ya Zaïre te. Natambola na passeport ya Angola te. Natambola na passeport rouge. J3 akufi na mukanda. Selon yo, mais est-ce que nalakisi yo te hein? J3 akufi na mukanda. Ni cameraman no abenda trop te hein. Ba nalakisa yo hein. J3 akufi na mukanda poso cameraman ko benda te po tola bitumba ebele amige. Tola bitumba ebele. Natambolaka na passeport rouge. Posez un ngunda bien ya ba française. Papa, maintenant abendi trop. Bato batindela ngai po ba confirmer ba olobake non te osali mabe parce que fallait pas. Donc mukanda J3 on a récépissé, on a monisa récépissé. Eza récépissé attente carte au balobaka récépissé demande des titres de séjour. So ba pesio déjà bona préfétis ça veut dire mutu wana oze la carte. Oze la carte. Donc ba fabriquer les cartes. Donc déjà mutu so azwe loka boiseka na mukanda. On est d'accord frère? Yo yebi wa mona poto yebi makamango so ba pesio loko ça veut dire mutu wana za na mukanda. Po ba pesa les cartes. En attendant ba ça les cartes. Parce que J3 azaki na makambo yo. Bakel lisu plus loin mige balobi o mwasi na ye akotisa ye na makambute soki bakaf soki banini avant na adresse à mwasi na ete mige o ni kombo oyo zomona eza kaf voilà papier kaf kaf na impôt ba ajouter na impôt eza nani J3 na mwasi na ye na l'axe sous quittance de loyer. Donc pour na kolobake elo kambo to kana ba internet to bazo ngo ezaka faux internet to bata lukuta TikTok oyo et puis TikTok wana yeba ngonde omona wana mutaloba maloba solo azate tout ba lukuta imagine nga lelo na l'action mukanda mais timo ya lelo bato bafinga nga na mukanda te TikTok oyo ba mama na biso bosala na TikTok 8h lokuta na lokuta yako makambo ebite ba kongole boza mai botala ba bo seka bango bozela la vérité te na TikTok moni vérité yango J3 kufina récépissé akufina mukanda lo waka en général na mukanda papa voilà pour récépissé ro qui Grèce ro qui même partout aroya même kin partout mais bola d'ici moi si on a kuluzu qui ajouter même pas na adresse omoni tina kaf tina impôt ba ça la nini ba déclarer impôt na bango moko impôt moko ouais. C'est sûr, on te paie Mukanda. Mais oui, bien sûr. C'est sûr. Même adresse. Mais il faut savoir aussi, Miguel. Au moment où la fille, elle a fait 14 ans avec J3. Mais pourquoi elle a pas donné J3, Mikanda, Azamute Mamabe? Il faut y aller. La fille, J3 est en 2012. Ah, on a poto. Bakutani, na mwasi teke na 2012. Bakouta na mwasi pendant que J3 vendi déjà na France. Tant que J3 koutani na mwasi na Christelle azalaki demandeur d'asile mineur. Tolanda lisolo bien. Azaki demandeur d'asile mineur. Tant que boti mwana ya liboso. Christelle azaki na papier te. Christelle azaki na mukanda te azaki toujours demandeur. Ça dit demander aux alakapo faut batu ba comprendre moni lelo ki mineur a lelo ya lokwa ki mineur a kalate ki mineur a kaleza ki soka mwana ko 18 ans ba pese mama mukanda lelo za su bongo te midi lelo comment makambo échanger mineur a lelo tanga koma azana 17 ans zulanda pa koma 18 ans avant 18 ans na ba bengi no fra ba ke yokai na 17 ans na ye ba bi ke mutu ko mo comprendre makambo ba bengi ye mbala moko avant ko sa 18 ans ba vandise devant ba officier au fra ba bandi oyokai batuni okomaki andengeni tata na yo nani mama na yo nani osala ki nino yaki na manière ni na transport ni no komela kiawa ba yoki eso ba moni yango e convaincre bango te ba bambi régime ba pesa régime mutunyoso o bazairo ba benga ngo kibota ba bambi kibota siko faut tuna est-ce que Christelle tanga senga demandeur d'asile mineur est-ce que na ki mineur ne ona mamo ba pesa mukanda
pour moi na liboso tant baboti Christelle azaka na mukanda te. Ça veut dire tokolo ba kena mineur baboya ki kopese mukanda. A déclaré na Simamouane. Après aye kozwa na Simamouane. Très bien. Comment sur place peste ne connaît pas Koufaki. Koufaki na 4e niveau. Vérité ça pas. Voilà. Oza les seuls Congolais à se déplacer après le voyage J3. Oza reconnu as influenceur. Ouais. Na ba réseau qui est sur place après ba Congolais bazara tout autour. Tout ils ont la ville ni ils ont la quartier ni déjà. Ville déjà na Bosani Ango. Ils ont training ville ango eza ponga kena ko na voiture hein. Okay. Eza na Bosani au mwa mukie. Eza Île-de-France to libana. Eza Île-de-France. Eza Île-de-France mais na Bosani au mwa mukie ko zonga nango so na vandi mwa mukie ko zonga. Déjà J3 akufaki na premier niveau. Premier étage. Papa batolo baba 4e étage, ba 2e étage tout ça. Miguel akufaki ezaki premier étage. Déjà immeuble wana chantier o abando sala ezaki chantier à 2 niveaux. Ezaki 2 niveaux ya pamba. Likolo nango et puis na rez-de-chaussée. Donc na premier étage ka. Premier étage pour comme na rez-de-chaussée. Place J3 à Koyaki. Donc l'espace à 2 mètres et demi, 2 mètres. Voilà. Voilà, à Koyaki na distance moko eza ya gravité. Ouais, bah 2 mètres et demi, 2 mètres. Voilà, à Koyaki vraiment na distance moko ya gravité à Koyi. Mais ici ko soki toke to avancer vraiment maele na biso. Pour il faut to réfléchir comme intellectuel. Pour lelo oyo ba te belé ba comme mona lokola ba zairwa nyo soto ba zoba. Non, to vana na ba bande de l'école quand même. À part qu'on vana ba bande de l'école, to ana mboka autant to yaka. To sal rapé ba intégration ba formation voilà ndetinga avant na senga demande à nationalité na sala examen ya TCF. TCF ça veut dire quoi? Test connaissance français. Nazwa test na nga ya français nazwa C1 na leki B1 BD. C1 niveau ni nazanango na diplôme nango na ndako. Pour ba accepter nga pour déjà nationalité ba accepter kaka. So dia mutaza dia na B1 déjà ça va. Félicitations, félicitations. Merci. Si quoi tout ça là analyse autant le Québec intellectuel. Les jours là oh il y a les 30 juin pardon. Les 30 juin yonanga tozara na France. Na habité so bande comme suba Hollande biso balanda ba information te. Mais biso en France ba information l'Obama ka trop les 29. Les 29 juin, information qui donc de matin jusqu'à soir, bazolo belaka que non demain il faut faire attention et que ça la chaud et tout. Ce qu'on travaille à place chaud eza au moni que place au travail que ça trop eza chaleur et tout machin, il faut OK na place chaud eza moi ma lili pour refroidir. Bande ko lobango. Et puis ba obligé ki kutu ba patron ba responsable ba société o bana ba travailleur ba pesaka ba travailleur na bango mai migo pesa ba travailleur no mai les jours ya et frigo abiso ni ya climatisé partout ya climatisé c'est bien voilà ndo sali bien po l'état a vraiment a beta ki c'était na likambo wana baba ki faut batu ba mela ba mai ba batu musu ba kende musala te et puis musu ba sala te école pe zalaite classe ba ne zalaite mo ezalaki makasi parce que les jours wana ya les 30 wana J3 abimaka akeko sala yeba musala ya ba bâtiment wana musala ya échafaudage wana musala ya construction o ya ba maçonnerie soko mati likolo mais moi nyonso eza likolo ezobeta na yoti ndem ndeko na biso mati likolo na moi wana makasi wana tango mataki tango mati na moi wana makasi moi wana tango ezobeta ndeko na biso asalaki crise à partir à likolo na premier étage na premier étage po babandaki ko démonter ba mabende bozomona o migati na ba photo babande ko démonter ba bende babandi na likolo et puis ba komi ntan ba komi na premier étage hier azalaki wana na premier étage wana zo démonter ba mabende wana ba faire wana et puis moi wana tango betie de frères na biso asalaki crise à partir déjà à premier niveau après akoyi pourtant akoyi bato nga na interview ki lokola ba voisin balobi tango akoyi atikala écoute ko ganga teke ndengeza ozokoya nazokoya rien akoyi kamba moko pou akoyi ne bato alobi o apanzana ki mutu atikala ko panzana te parce que distance ezaki ya gravité mais ce qui est grave tant akoyi abandi mbala moko sene et puis ba caillou vraiment ya 100 o ya kilo
ça veut dire grosse caillou vraiment wana ezobima ye na munoko ezobima et tout machin. Donc eza par rapport ya moi o ezalaki wana déjà et puis na crise o ya salaki nde yango ndeko na biso ayaki compète akwei. Merci pour la précision. Merci pour la précision. Toujours pas sur place. Ouais. Tu retenir le passage. Tu retenir que eza liwa eza rapona mutu nyonso. Lelo na omona batu musu balobi o échafaudage eza musala mabe e bomaka batu non, échafaudage ya musala mabe te. Par contre, échafaudage efutaka bien kutu koleka ba misala ebele. Et puis lelo bate belé o baboko la ba famille ebele basala échafaudage. Échafaudage ezali eza kutelo ka malamu nde poto vana na ndako eza banani batongi yango. C'est eza bato ba échafaudage wana. Po na nzela o ngana totambusa mutuka. Banani batongi yango. Voilà. Merci beaucoup papa Lianza Molobela maman, merci na le vénérable grand maître choisi Matata. Grand maître choisi Matata. Double Rolls, merci na chanson Mbemba Demigi Silas Kantopa. International congolais, Papi Matalata, la Matos, miroir d'Angola, d'Acosta patron, merci pour tout. Merci na Sulutani Poison Kaserika de Djobour, Yannick Kini à Rombox. Yannick Kini à Ngapena Inapese Mbote, Yannick Kini à Rombox, pardon, Yannick Kini à Rombox. En tout cas, Zaki parmi Batali Bosso, Oyo Babengaki, Tang Nalina na lancé Cagnotte, Yannick Kini à Alobi, Noko Lianzi. Liwa ya frère na biso pesi pas si vraiment on linga ko soutenir ataba maman pour ba vanda matanga ti bakunda frère na biso en tout cas Yannick Kini à Rombox en tout cas merci pour la bonne volonté en tout cas merci beaucoup frère merci. millionnaire Yannick Kini à Rombox Tekra Masaro merci il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo Carré Terry Wadi Kali Cavalier solitaire maman Felbertine Samba moi si adorteur Samba topesi mbote belé na pesi mbote na Evan Tumba na kati on vex patron ya Gibaï na colonisateur de la SAP monté maman Sevi Baïna Fabrice Massamba Red de Mota English Fada na Angleterre topesi mbote Gaëtan Lipa Moto sniper de Ferigola Gaëtan Lipa Moto sniper de Ferigola merci pour tout merci na Marcelo Cavani na Bruxelles na pesi mbote belé Japan Kasuko cours suprême na pesi mbote na Roi Bilamba Kelin Tsombo je sais Paris on a battu ko remercier pour ta culture bon nga soko remercier na nous ya liboso nzambe oyo apesi nga na souffle de vie Jésus Christ de Nazareth l'homme de Galilée na pesi merci pour azobomba biso et puis ami balé na pesi grand maître choisi Matata l'homme à double rôle vénérable le vénérable grand maître le vénérable grand maître choisi Matata mutumo ya mawe belé ya yoka mawe azaka trop muta mawa grand maître na pesi Yannick Kini à Rombox millionnaire avant l'âge ya koma millionnaire mwana muke ya nguluma millionnaire abotami azo nguluma ya millionnaire Rombox donc na pesi merci na Cédric poto na poto oazolandanga ya madame leki ya madame Igette oyo atekaka bilambe utaka Nigeria ya HBE Luxury de Paris semeki national Hiroshima Mondele et puis na pesi ba mama nyonso o balinganga ba fanatique nanga oyo babengaka bango ba israélite po biso to ka ba israélite ba fanatique nanga nyonso ba israélite na pesi bino merci na Karine Mokonzi la baronne merci na Grace Mbizi merci na Bibi Kapinga aussi tozana ye a soutenir pe Karine Mokonzi ataki 500 € pour na soutien oyo la baronne maman na Arieta anniversaire arrêté le 26 à Bruxelles. À Bruxelles, hein? Le 26. Le 26. Okay. Et puis Bibi Kapinga pati 500 €. Grâce Mbizi et puis Bandeko Misusu na pesi bino pe ebele à merci. Merci na passage na yo na analyse sur la vérité. Merci ta bandeko matali biso. Je sais pas autant la biso za na information sur liwa ndeko biso ko hésiter contacter biso pour passer aux échafaudaires. Ko hésiter ya lo ba mamusa na bino bongisi moko ya ba soldats échafaudage là. Au na J3, aux amas J3, aux échafaudaires, contactez Bishop pour passer message. Merci.